J'aime beaucoup le prophète Denis Lessé, Alinganga Pemingi. Dernièrement, tu as eu la consultation. Parce que il m'a vu, j'ai aimé sa sympathie à mon égard et j'en suis fier. Mais sincèrement, ils ont sonné, ils ont mawa. Ils ont sonné, ils ont mawa. Il y a une Bible, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Mais lorsqu'un homme de Dieu, na plateau télévision, il y a des débats, il y a solo, artiste Badi Banga, yenda leki Mamunambwa, artiste Tabakutuba, yenda leki artiste na Bidia Bidia. Ça c'est une honte. Et ça s'appelle appartenance na yé na monde wana. Na plateau télévision comme à la porte-parole, il y a bande konabiso na que je respecte. Au sala yangota. Vous comprenez là. Et ça sala mawa, et ça sala passe. Télévision et c'est un instrument d'évangélisation. Lorsque l'homme de Dieu dans les médias, et c'est ngeli ateya. Mais on a besoin de bassesse, c'est la médiocrité. C'est une honte pour l'évangile. Ngana plateau télévision, na que l'obélement babilamba. Un homme de Dieu qui se respecte dans plateau TV, a que l'on babilamba. Un homme de Dieu qui se respecte dans plateau télévision, avant de artiste qui on n'aime pas terre, ou on porte-parole na bango. On porte parole na bango. Ça c'est de n'importe quoi et c'est ça genre il y a une église à Congo lelo. Comment va politicien va rebongo la mitema? Comment va politicien va respecter biso? Tokiti trop bas. Pour faire Denis Lessé, s'il est en train de me suivre, je l'aime bien. Mais depuis un certain moment, ma déclaration naïe, ma sortie médiatique naïe, ils ont ça la bienté. Ils ont fini ça comme bon Nzambe. Peut-être que tu as le courage à y bisaïté. Mais les gens nous appellent. Qu'est-ce qui ne va pas avec votre pasteur? Ma déclaration naïe, ils ont ni nos gistes. Nengana Lobangote, mais Nengana Lobangote, je sais qu'il m'aime, je sais qu'il me respecte. Mais puisque tu m'as posé la question, je pense que trop c'est trop. Bah, pasteur, va conseiller. Est-ce qu'on peut pas faire quelque chose pour sauver l'église en Colo, papa? Bah, on suspendre. Papa, parti politique RSC c'est comme ça. Et c'est ça parti politique. Comment ça passe? Oui, c'est ça parti politique. Papa, les églises des anga tate, église des anga maman. Moutoula yo suspendre na RSC parti politique. Na RSC parti politique, yo suspendre nan. Moutalala kalamuka comme bishop. Moutalala a comme soki archibishop. Moutalala comme prophète des nations. O kuna prophète local, o prophète urbain, prophète communal. Yo suspendre nani. Église zanga tate zanga mama. Olala ko lamu ko beti borna yo. C'est ça le problème. Mais l'église éthique pastorale eza wapi? Babiso tokoni maboko basango. C'est vrai que basango bazapela ba bêtise na bango. Bazapela buzoba na bango. Mais ce qui se passe quand un prêtre parle à la télé, on met que Moutoza qui enseigné, Moutoza qui préparé. Mais l'église de pasteur Zoloba autour Oaza Yanké, Oaza Joe, Oaza Noko, Oaza Nani. Il parle comme un homme vulgaire. Shalom bien-aimé dans le Seigneur, Bonzambe na Bonzambe Lola ezo futa simana to ya kuloba kenzamba boy to kwaye wapi na mansa zo service. Un grand merci na bande réunion tout ba soutenir biso. Là na moni pasteur fait amis à la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich. Na filo mukoya motema bivin c'est de homo depuis l'on pe na maman Gisèle Luke le motema papa Emmanuel na Boston. Les frères papi Kongé na Nzama Lola mona Bonzambe na Bonzambe Yesunde mo qui si bien aimé dans les Seigneurs toujours dans le cadre il y a pour informer bino na émission na rien que la vérité le loto ya minan en tout cas bo CP là na yé markas collègue bien aimé dans les Seigneurs merci na ba réunion tout ba combiner biso ba benga biso bo monaki ba photo bo monaki ba vidéo au moins na Matou Samuel ba publier Bamisu babenga ba mutakalize est-ce que ba photo bomoni vidéo bomoni eza mwana Matou Samuel to eza mwana Matou Samuel te? Qu'est-ce qui se passe dans le corps du Christ bien-aimé dans les Seigneurs? Et là, on est dans les canaux. Na nyangwa sali ba makambo bien-aimé bozozwa ba vrai ba vérité na émission il y a le lot bien-aimé dans les Seigneurs na émission na rien que la vérité bien-aimé peut to me kolobe la makamususu to me kosa lecture ya musique chrétienne ezo kende wapi bien-aimé dans les Seigneurs to me toucher pe point mususu concernant libala ya axe online bien-aimé oyo azala qui trompé bien-aimé
bon mon aïe ba vidéo à bala qui ont marié qu'on a comme il y a Kevin ou il y a quelqu'un moi c'est na prix ici na minute au suite na les années Kevin a zonné lui moi c'est acte online abandonné na kin ou comment pour découvrir ma camozo les canana qui bonzambe na monde na biso ba chrétien bien aimé dans le Seigneur et longo na frère Max Mbenga. Shalom papa. Shalom on est Calvin Beya bonne année. Shalom ba de cognon soizola na biso bipa na bipai na lengi ko encourager bino ndenge bilobi ne pensez plus aux événements passés, ne pensez plus à ce qui est ancien. Nzamba a décidé à kosala bino bolamu kati na mvula oyo. Je sais que tu traversé un moment difficile surtout avec Covid mais bon Nzamba za likolo na Covid est jamais qu'empêcher Nzambe à sa volonté na bomo na yo. Yo za kolala, oza problème à mikanda, oza problème à musala, tam sous mobala sundo liyo na éviter problème aux nango et les regards fixés vers Dieu car la Bible déclare ceux qui se confient à lui ne sont privés d'aucun bien. Merci beaucoup papa Max Mbenga toujours na cadre ko informer bando papa. Bisognon soto za di ba pire. Petit ya papa na biso matou Samuel yo za di proche na ye boye ba na ye très bien papa bo solo la ki pe na ye et là on nyoko lo papa tanto moni ba bilili ya leki na biso ya mwasi oyo balobi azamwa na matou Samuel na état oyo azaleli wana papa azamwa na matou Samuel to azamwa na matou Samuel te papa Maxime de Calvin Beya si otomoni wana. Merci de Calvin, que tant que une émission. Question on est aux angaté ya mwana na biso, leki na biso pour nga ozala mwana. A mwana puisque mwana nga liboso le 20 janvier au yo ko ça 20 ans. Et mwana wana za 19 ans. Donc elle est ma fille. Mwana nga pesa na poto Thanks Mbenga azape na 19 ans. Donc elle est presque ma fille. Ah bon? Adam mwana matou ça moi confirme Adam mwana na été. Azali mwana ye. Na yiko loba boy. Naikoloba boye nana nzembo moko na embaka les regrets du diable. En même temps que tu es na Yesu, jadis nous appartenions au monde des ténèbres. Mais tant que tu es na Yesu, tu traversé koya na nkolo diable azala jamais ne sengo. Diable a regretté ndenge ni na vie na kei. Ndenge ni ndeko John Fombake, ndenge ni diable azaka na ba regret de nous avoir perdus, puisque nous appartenions jadis dans son royaume, nous étions dans son service, mais Jésus qui s'est venu pour nous transporter dans son royaume, dans le royaume de son Père, où nous avons la rédemption et la rémission de péché, et le diable ne sera jamais content. Bana basai na nzambe mingi bazali ko bundisama. Ngai ko kamusangate e ko salanga to bato musu bazo jubilé. Bato musu bazo sepela. Ba mona lokola publicité, ba mona lokola salé lengi, ba mona lokola et comme maintenant le solo de bouche à l'oreille, il faut tout panza. Mais moi ça me fait mal, ça peut pas me réjouir, non comprendre que wane zali bitumba ya tata. Au moins de comme tout ça moi dans ministère na ye à connaître moi, à connaître mikakata nebele, à kutana makamwe belé na ministère na ye. Ozomona alors à cause nous sommes allés à cause de l'automo, à cause de la grâce onzamba tchakatinae. Mais je ne suis pas son avocat, je ne viens pas les défendre, mais je parle comme un enfant de Dieu. L'automo onzamba a appelé ça Matou Samuel. Bangolo onzamba tient Matou Samuel. Grâce onzambe a tient Matou Samuel. Ce qu'a louqué de part et d'autre, a zuété, a eu yako kita même na bananaye. Pour nini, ko baby sa image ya tata, et puis ko baby sa lo kumu to l'automo oyo nzambe atia kati na Matou Samuel comme ça na nzambe. Matou Samuel azali muto apambole biso banzembo ebele, asa ko continuer ko pambola biso banzembo. Et je vous informe que Matou Samuel album c'est sili et c'est album na ye ebima et pambola bana nzambe tout d'un coup. Et batali sibiso bilili oyo mwana na ye ya 19 ans oyo te ko diplôme ndenge tomoni bongo. C'est vrai ça fait mal au cœur. Lokola moboti, lokola par rapport cette fille à 19 ans, elle a l'âge de ma fille qui est en Europe. Donc pour nanga lokola tata et ko sala nga passe na motema mais na ko yebisa na bana nzambe ete nesika ko loba nesika ko betaliba ko bondela. Et puis le problème est ça na mboka na biso nga na kamwaka na mboka na biso likama malamu to publiarate
Alvin Beyozu diplôme lelo bato kolobela penza mingite Alvin Beyozu promotion bato kolobela mingite mais Alvin Beya bamona kazomela zodo donama tonge mokili mobimbe koyeba ke Alvin Beya sanini azomela zododo pour la kaya mona Matou Samuel eza on encourage pas ezali ba faiblesse ezali ba erreur oyo asali na parcours na ye et d'ailleurs moi na siko azali na retraite je cause avec papa Matou Samuel na solo qui n'est pas na neba qui même te que retour na ba question oyo na bengaki na solo na ye ndenge tozolo ba boye pendant tout ba ai na retraite ya 14 jours baza ko bondela ko serma na nzambe pona ye a reconnaître yango zali erreur oyo salema qu'on encourage pas oh bah jeune et belé tout le monde a jeune et belé mais on encourage pas mais c'est une erreur qui s'est glissée oyo moi na sali mais la fille la petite a reconnu sa culpabilité, a reconnu que à Kouessamaki Nambeba, elle a demandé pardon à Dieu, elle a demandé pardon à sa famille, elle a demandé pardon à son père. Et na ajuana na lingi to tiango penza to lobaloba mingi te po moi nazana no azali mwana muke et ayiko luka peso moni ke mokili e bwaki ye mingi mokili sundolo mingi ayiko mela poisson ayiko misala mabe na lingi ke lokola baboti berere to na bana toza na bana tonga na boti mwana mwasi mwana nga liboso mwasi za na 19 ans et eza makambo on n'encourage pas mais tango ndenge to sala nzambe boye au mona ke diable sera lukio tata ziote diable sera lukio mama ziote ayiko lekana nzela mwana no mwasi ayiko lekana nzela mwana mobali nyoso to pona nini pona ministère ya papa. Ministère Papa Sanini et créer des équilibres. Voilà pourquoi la canicité, nous avons nous la responsabilité. Il y a rebond de la pona bassin en Zambie. Il y a rebond de la pona bana bassin en Zambie. Il y a basi topo amibali, Zambia zana bango, Zambia bate la bango, Zamba sunga bango. Bazala liba koute pona baboti na bango. C'est ici l'occasion qu'on interpeller. Bana ya bastar, bana ya baba konzi minene ya mboka, bana ya combien de fois tout le monde à Kinshasa a, moi na ministre, moi na mutuki ngandi. Oh bakene komela soki na bara ni na ville mutuke baluki. Combien de fois to yoka au mwana kingandi asoki munduki ya papa na ye abeta ki mutakufu to yoka kango donc et c'est au bon de la pona bana wana pambate satana mbala mingi soka luki tata azut tatate azu mamate ayiko kende même pas ya mwana tande comme Matou Samuel album ezobima. Maintenant likambo ya boye qu'est-ce qu'on a remarqué batu nyonso mena basani ba panzi yango mokili mulba nyonso to pona nini pona ko luka ko sambwisa kombo na Yesu pona ko luka album ya Matou Samuel ole batu bazela ba yokango balingi mena ba latisa même de comme Matou Samuel entre guillemets buzoba ko pakole lo komoko boye mais ngana ebete notre Dieu est fidèle lorsque nous confessons nos péchés lorsque nous les avouons plutôt et nous acceptons yakotika yango Dieu nous accorde toujours sa grâce il nous accorde toujours sa miséricorde tolinga mwana wana to bonde la pona ye et yo me kopé lokola mutu akanese ateyami téléphone autozi ezala instrument pour l'évangélisation téléphone tozanango ezala instrument moko to selango positivement ezala instrument ya buzobate ezala instrument n'importe quoi te pambate ezala lokola mbeli na yo moko ekoki pe kozokisa yo mbeli na yo moko ekoki pe koboma yo. Papa Max Menga, to profiter pe na moi tolia, to moni pe ba makamongo, ba musicien pe musus chrétien, moi tout temps ba komo na bango ezati ya mibali, ba publier pe bolumu na bango papa, bazo solo na mwasi na chanter mibali pe basi ba publier, ba on peut voir même na ba musicien pe ya mokili musus papa. Le konini papa okolo ba concernant kawana ke ozaki na relation nande komoko boye, ya mwasi ozi ba photo na ye ba vidéo na yo publié ozi na relation na ndeko mobo ya mobile après rupture na relation na bino ozi ba photo ba vidéo na yo publié au moins ne voit même kyodo artiste a outi ko ça dans prison makala ngala kadisi que ça c'est une très bonne question bolingani na ndeko mwasi to ndeko mobile bolingani eza na église eza na libanda église tango bolingana ki biso no ya Alvin tozalaki te John Famba azalaki te bozala bino mibale so bokabwana na ndenge na bino mais na yebi ke lokola bato mwana folie ya bolingo wana bato musu batinda nga ya pona ka solinganga tinda nga photo ya basena yo o tini pe photo est-ce que relaxa ka ndenge zo sukola yango yo akangi pe photo na système na ye
Moi na moi ça tine système na ye pas mobile. Moi c'est pas ce mobile. Est-ce que linganga ya yo pesa tine na photo zoro na yo. Oh moi na mobile pas kangi zoro na ye photo. Atine moi na moi si zoro na ye photo ça eza boy eza munene eza tout ça. Mais on est à makamuna bino. On n'encourage pas cela. Ce n'est pas une bonne chose, c'est pas une très bonne chose. Vous devez encourager en côté. Mais s'il arrivait que boyo kanité et que vous se décidez botikala, bokabwana, mais bokabwana kimia. Pourquoi maintenant bokabwana aux photos à muninga, au panzango mokili mobimba? Non, je me demande pour gagner quoi? Et ça les lois nous ont salé ma trop le lot. Olungo gagner nini? Boka bwana kimia sa muninga bonne chance. Dieu n'a pas permis, to continuer na yo. Zamba permettre to bala na yo te. Alors, na souhaité bonne chance. Berer au monde ke pananga, limbi sanga pe na limbiso, tu restes ma soeur, tu restes mon frère. Alors, biloko pe senge pe te amena bato. Tant bolingani moi sina mobile. Otene nga photo ya sexe na yo. Et zela tana sukola yango yo. Et senge menete ya bato. Pour mutozane kaka mutu. Et puis biloko na mingi surtout na ba homme public ndenge tozali boy. Tozomona et senge bato bele basala attention ngai. Suna osono s'identifier te, suna yebiote. Netenga na fungwa na téléphone te. Nga na téléphone afungwa marate ngomona ba biloko mingi ba réseaux sociaux na apato sa be mission boy ezara moi pas si mingi pendo mona nga na ba lolenge mususu na en plein ko na kalezana te. Oui, kaza on biso to sala téléphone to ba réseaux sociaux na ndenge ya mabe. A Alvin be ya wana a laksarani. Alvin be mission nga critiquera. Mutayo ko fabriquer le loko moko boye tout simplement pas nuire yo. Pour voix céleste impact ici là. Pour voix céleste a disqualifié. Batuba yinayo. Heureusement que le lope batu nzambe ba komi ko comprendre. D'ailleurs mutakalisation yango. On met que ça un impact mingité hein. Mutakalisation yango. On met que batu aussi va comprendre que non il y a des montages, il y a des histoires ils ont salema batu ko non peut kubaye yango. Bandeko tozali batu. Nous avons des erreurs, nous avons des failles. Ndekonanga, net soit publié, nini ya mwana matusama. Est-ce que au gagné nini? Dis-moi, tu as gagné quoi? Au bénéficié nini? Moi tango zui bolumbu ya ndekono ya mwasibo. Au panza mokili mobimba. Au bénéficié, est-ce que biso ton a besoin? Pour nenge zalaka soto zalakita? Est-ce qu'on en a besoin? Ya ngonga loko abongo na tala raté. Solution za ko talate et yebo pas parce que ce monde qui ata moi ndambu mbala moko effacer yango soki ngala komi ko effacer yo effacer John Famba effacer kinganda effacer ba comprendre que ça n'a pas impact bon publier sous mais biso za au moins même ba chrétien batinena mutakala ya pasteur moko boye yemo rami ko panza pa komi ko commenter yango donc c'est ça ba méga na ye et le zalata pour le bakaka. Fortifie-toi, prends courage. Yeba megana zozaka pona makambo buzoba. Et puis lelo, makambo malamu, be mission a bien boy. Mutumso tangata. Mais surtout to tie mission to le makambo ki mutakala. Et surtout que na lobaka ngo pe bien. Hein? To lobelango, oromona comme attention na combien de nombre de vies hein? To lobela lelo une émission par exemple, ba différentes positions. Hein? Pendant la coït. Oromona pour j'ai appris ces histoires à l'école. Au monde a commis une mission na yo ba Hollanda. Mais surtout comme une mission la Bible déclare ah ba Hollanda c'est ça mentalité quinoise. Tout ça la métanoïa. Changement de mentalité. To bomanaté, to lingana, to bonde la pona bandeko ba faiblesse tabango monani. Mabe ya Kinshasa to ni ko amplifier bere ya baninga. Mutakala mutuboye, mokil mobimba to salo ba commentaire, ba discussion yango na yango, oya panzi, banguna matu Samuel. Pona bango ezali occasion. Ha ezali actualité ezali bongo. Maintenant que la fille elle a réparé avec son Dieu. La fille a demandé pardon à son Dieu. Elle a demandé pardon à son papa. Elle a demandé pardon à Yaya Bandekoro Soto. Maintenant, ils sont relevés Salani. Et Rosalani, Azali Moana, c'est une erreur qui a été commise. Azali erreur il y a parcours. Et la canisse est à Teyami. Arzong Lango le sous-souté. Maintenant, le col a baboti. Tous au 4 ans. Yako sulana bana biso bana basali na nzambi bayembi na nkolo tozo kata ko sulana bana na biso ko lakisa bango mabepe malamu ko lakisa bango makambo ebele et kosunga bango. Merci beaucoup papa Max Mbenga toko tisiko lisolo ya axe olangi
par rapport ya au monde qui moi papa na mo lebele ngote na mariage a utaye ko bala et ko bimaki non mo bali wa bali wana azali homme marié moi ce n'est pas réagir qu'on en Afrique du Sud à la kisi babilama ya Kevin o ki abali aksa à la kisi ba photo mariage religieux coutumier non surtout réaction na ko zanini papa tali ba bénisse qui ont déjà ezaka ne na tuluba awa na likambo ya mwana ndeko matusa moyen na kanisi ete papa na mama olangi pe na ba am na bango ndenge tolobaka basali musala munene na bomo ina bango na mboka oyo nazaya na papa na mama olangi batebele babongo le mitema et gloire à Dieu ministère za continue nazomo ndeko na Guy David Olangi na ba olangi mususu boni bazo continuer kosala nzambe et na musala munene o papa na mama olangi basalaki na bomo ina je disais que na musala munene o papa na mama olangi basalaki na bomo ina bango bilembo ebele tikala. Alors, que diable c'est ça les regrets du diable. Diable a koluka même na bana na bango. Pona ko baby salokume baboti, pona ko longo la batu, posa ko sambela. Au moins écoute tala mwana pasteur. Au moins écoute tala mwana musicien. Au moins écoute tala mwana président. Écoute yo mwana premier ministre, mwana honorable Songolo Pakatala makambo sali. C'est ça l'objectif. Maintenant la kanisi les erreurs dans la vie sont inévitables. Les erreurs, nous commettons tous des erreurs. Kokoya tokoya kabiso yon soto mokona mokolo. Mais akani sete ndeko akso langi azali mutu, azali mwana nzambe, azali mwana ko ekati na liloba. Azali mwana oyo tamsu lelo faiblesse te monani polele. Mais za pe na bato ebele o ba faiblesse ta bango et eza makasi mezo mona na te. Nesika ko tuka ye, nesika ko seka ye, nesika ko luka ko bambe mabanga pa kufa to sunga ye. C'est une erreur qui a été commise dans ce que na moment oyo azana famille na libota ba na nzambe na kosenga ka kerba o bazan nzinga na ye bandeko na ye libota ba na nzambe to bondela pona ye nzambe atelemisa ye. Dieu est capable de réparer, Dieu est capable ya ko purifier biso. Avec Dieu on peut repartir sur de nouvelles bases. Avec Dieu on peut repartir sur de nouvelles bases. C'est vrai que na mokito moi ma histoire il y a Monso Bakangaki na mobali. Quel a été le souci à Mokili à Koufa? D'après la loi, et ça va lapider, babomaye, moi sindumba, moi sindoki. Ton vivant même l'élo. Mbeba muninga et salami. Biso ba chrétiens a difficile to telemisa mutwa. De Calvin a koi. Ole to ya to telemisa de Calvin, mais na Kinshasa. Tout à travers le monde et comme si j'ai à Kotonga et comme il bamsou pour la bango et senga la saranini les lois azui petuana za lolendo tro petuana lo baratro azui yakane sakazala mo santo au moins siko. Vous comprenez? Moi je connais des pasteurs qui prêchaient la sanctification tous les jours na ba TV na bango ba passer ba bane ko lo beso lo babo au moins yesu yo katina ye mais tant ba koya se retrouver dans ma cambo bango bana ko critiquer baninga. Je vis de pasteur aya na ko finga so bandumba le yepe wana azara ndumba akokani na biso ba sepeli. Donc moi je pense que pour notre sœur moi je la condamne pas, ce sont des choses qui arrivent. Dans ce cas nebi fortifie-toi, prends courage, lève-toi et marche. Merci beaucoup papa Max Benga. Lecture ni ko sala pona musique religieuse na biso to na 2020 to aussi le centre 2021 pour la musique pour la musicien lo ni ko papa Max. Musique chrétienne depuis un moment nazo sentir ango le soute wana analyse na ngai. Oh nanzela na musique on de Calvin Beya bato belé babongo limité mais depuis un certain moment musique on sentir que balbum ezo bimanango mais balbum ezo ganga le soute balbum ezo bimanango mais ezo kota ezo bima. Tu sais qu'à un moment nous avons écrasé notre musique. Musique qui n'impacte à Kosakanate. Mais t'as la mikolo nyon surtout oyo. Ponanine. Tellement que bato belé. Bato aki koluka ba jeep. Bato koluka ba lopango. Ba succès ba si bazu yango. Ba si bazu yango. Loko eloko ba luka ki ba si bazu yango. Musique sani. Lelo zono ko bato zumba ba onkaka pona ko yemba kaka pona ko yemba. Eloko mi balé pe sali témoignage.
Et belé ba même si témoignage na bango. Comme qui ti ses alités, le lend de zali à le salinine. Nzambe pas sani, nzambe pas tiki bango. Ba mususu musique lelo comme peut se le la cop na ye, business na ye, alia kanami. C'est vrai. Exiger ba cacher. C'est vrai ça musanza ba pesi bango, mais mingi comme les comme ba cacher wana ozomona. Je connais un artiste pasteur moi banda la bengue à côté ya. Pasteur nous avons besoin de toi, nous voudrions profiter de ta grâce. Si tu peux venir nous bénir ce dimanche au culte boy. Yokaye. Pasteur, on a $500. Pasteur, nous y avait non, on a $500. Ok, oh pasteur, on a bombé que $2000. Et lui, t'as mis mort de qui ça $500. Bah, c'est $500. Oh, l'enveloppe qui a été préparée pour le frère, pour le bien-aimé, et qui $2000. Tout est comme grâce. Tout peut que pasteur. Au Bengi Moyembi dans Kolo, un orchestre, il doit se déplacer, il faut carburant, il faut boyer. Tout soutenir Bango, tout pambola Bango conséquemment. Yope Moyembi, Kotiape Mbongo en première position. Yango Bilo que c'est que la musique chrétienne est allée fragiliser. Et puis, n'a que même musique lelo. Na ba musicien nyonso tout aux ans bango na Kinshasa awa. Lelo ebele ceux qui ba kufi, orchestre na bango ko kufa. Ndeto mona boke le pepe kala kufa. Est-ce qu'un peu bakou bezala lisusu? Vive la musique. Bazo bunda Victor Eleison. Bazo bunda est-ce que vous avez compris? De l'air vivant ba leader na bango, hein? Ba leader na bango bazo ki orchestre loko la bord na ngai. Et loko na nga. Babi ko préparer relève te. Ça se passe aussi dans la musique chrétienne. Leader abimi ça 10 albums. Mais banze monyon ce album eza hier. Na fiche, yende ba na posture moya danger c'est lui. Ba musicien na balati bilamba zandu neto somba na zandu, yemo katia ba costume ya danger somi na mikili ya poto, soka za mwasi ndenge moko pe. Alors, banze monyon ce zaye. Baptiste ba ya marak. Nani mokonzi Yesu mokonzi. Nani mokonzi Yesu mokonzi. Nani mokonzi de Baptiste bazaka Yesu mokonzi. Suko le so kufi. Même le la musique chrétienne, tout le belango, la musique chrétienne, il y a des artistes qui nous ont précédés dans la gloire. Est-ce que ce bango ezali sous? Moi égoïsme moko ezali, égocentrisme moko ezali. C'est ça le problème. Il y a un senga que quand tu es leader, il y a pas peu qu'on préparer relève na yo. Album sobano, album oyo, bino pe ba yembo sambo bimisa. Bino pe bo que le pe concert mususu boy, yo bombani, obibo ba yemba na pe ba yemba. Mais so bo yemba 12 nzembo, mener ezaka yo mo leader. 12 nzembo, yo mo raka. Yo mo leader oza liboso, bango bazana sima, bango ba ya maraka. Nani makonzi Yesu. Nani makonzi Yesu. Nani yo moko nyonso yango ce concert esili a poli a toki a lembi. Et puis kaka bango moko ba leader. Bazotonga bandaku, bakari ya danger bango moko, kolata ya danger bango moko. Tous ces accompagnateurs là, ba guitariste wana, ba instrumentiste wana, ba yembi wana, otalier boy, yemona leader zala kola, mwinda na molili. Trobite que leader a kokalana nani, mais quand même, pensez à ces artistes là qui vous accompagnent. Vous connaissez pas venir na bango lobby, bazala pe moi ndambu ya batu. Yo mon leader on a car moko soki a combien de dollars. Mais musicien ta moko tazana catch. Hein? Musicien ta moko tazana catch. Yo na car à danger bango bazu ba 207. Bamsu ba na moto pour na retard azu moto comme le sika concert. Et biloko aboy balingi tolo ba pete so lobby boy. Ba na posa yango on dépense à certain moment. Ngala koma nga ko kima batu. Il y a des pasteurs Tim Ronza Morbenganga. Il y a des églises qui sont en théâtre pour biloko aboy balingi tato loba. Obem sa cop na bango, baza proba tiolo poison, ba proba lukelo mona mwasi moko boy ba bambela yo kapo sambwa. C'est ça le mal pour l'église de mon pays. Papa Max, to comment on a souka pour aussi ça, question monsieur Zepona. Yoza kulutu papa. Musicien ceux qui abimita roulana on a sima gentil bonabo, c'est des promotions. Une fois abimi a comme orgueilleux, égoïste, cher, basi. Au comme on dit papa, un musicien chrétien ce gars est élevé à communauté de musiciens moi ya mokili. Bango nyonso te mais plus par na bango.
bon makambo ngana kamwa le sosote mais nakanisi ete nzambe pa azosunga biso nzambe pa azokamwisa ebele bakabelaka biso te basoutenir biso te mais nzambe azokabela biso nzambe azosoutenir biso papa si tolobika totala wana okosala esu bolamu te okosalisa mpe esusu bato te bayembi papa ya malamu bazali bayembi ya malamu bazali o baliaka na bato bazali o basalisaka bato bazali o baza na loboko ya pete bayembi wana bazali na bona kati na Kinshasa mais la plupart le même téléphone à Pamba oyambela yo il y a comment coopérer na président oyambela téléphone atozo benga to opesa téléphone oyambela yo inga mituna kavona kamera makambo ngo na mboko ya moyembo za mosala nzamba zo bengo pe pasteur oza mosala nzambe to benga rapona ko senga ta prière to benga na oza pelo mombo na kanisi nzembo na wana boye bolamu moko esali na ko benga pe na peso témoignage ebele ba yesa ba maka ba pela ba généraux bamaka bapele ba conseiller ananyo yo bango mais mutolokola ngalo tozala nina yamba yo mais lorsque ils commençaient leur ministère Alvin Ozawapi ndeko Max Ozawapi ils avaient besoin de nous c'est ça l'ingratitude obi nzembo ya tchala mona mbe ingratitude pas développer kango a cibler ki mutu. Tu comprends? On me dit que mwana wana. Ma benango ça c'est mon point de vue. Pour cibler qui ata ça qui mindukia vrai vers mutu. Menga nazo yemba ingratitude kalate. Et que ça nzembo moko naza déjà nazo lamba, on aime ingratitude, la méchanceté. Nazo yembango, hein? Et que ça nzembo moko ko sunga biso mais nazo ingratitude. Nazo même thème wana ingratitude nazo yembango. Na yembeli soki nzembo wana artiste avandaki akoti na bozindo et ko sesa moto. Mais soki ozu oyembi nzembo na ndiko décrire Alvin ala tabalinette atia kralenga ba costume mingi azana Mercedes moko ya noir ba comment laisser passer presse mais ingratitude il y a des gens qui sont ingrats méchants obi même yeso zotuna ils sont les dit le prêt yeso tunita moko ya uluka yeso senge merci à tuni et où sont les 9 autres n'était-il pas été guéri yeso zolela mais yeso résolu quoi qui ne boit ingratitude les artistes belé biso lotolo wa bazoka oui bazoka otafuna c'est mon sens susuka les silosani au bois kit c'est comme ça avec beaucoup de nos artistes toza quoi bazoka même certains pasteurs aussi autant on banda ministère naé azana 23 personnes on a besoin de caméra Max, on a besoin de caméra Alvin, mais le ce qui n'est nzambe a fungoli les porte. Est-ce que benga eso biso? Max Ozawapi a lukayo ato bengie. Ne fait on peut peut-être information ba yamba so bisota, mais to benga rapport na sengata, netinga ebina nga sengate. No ra soni. No ra soni na senga mutu kabelanga na baka mutu aza molimo santo. Ce molimo santo asimbia osa kabelanga, mais obike ko senga et au sambu sabato kosenga ezolongola poids attends ton toso otoso li susute ngakoteka ki bonzambe te pona $50 pona 100 mais de fait que Alvin le reste kata 12 personnes babinga na poto mais à cause de toi comment nous allons ingrat comment nous allons méchant vers yo comment na kozana kolaka ki motema mabe envers yo to sengi na batata to sengi na basana nzambe to sengi na bayembi na nkolo to za la paix reconnaissant ba journaliste belé ba sungi bino ba journaliste belé ba salisi bino na lotomo na bino bukanisa bango yango komona tala lelo ba journaliste oyo bazo sala évangélisation par les médias comparé bango na Obama ba wera ba JB ba Kofi ba nani wana ba Ferre mususu nani ba Fali omona ke bato to benga baza ba païen mais baza na considération ba bi ko soutenir ba oya bango mais chez biso alors ba retraite nga prophète mo bi pe kombo na Max wana zana nini. Oh, ce prophète là tanga so bana musala na mboko yo ngade Max na yeki de temps ata ko yamba ye kolekise na TV aza na mbongo te ngana zo lekise na journal télévisé chrétien arobenga ngoza okebo sale émission atelo comme longa par opesa ote mais souci évangile mais le même pasteur ta prophète tanga zuma papou mutaro fingezana yo Max soko lobelo ko eza contraire na surtout bango balingi tolo makambo yo eza contraire ezo sepelisa bango soko bili kambo oyo ke eloko esepelisa ete olobi ke ndenge nini mbongo yoko bima mutu na poche
ndeli mbongo robi mana se ambeto ndeli ko sambela ba unité boti na téléphone afingio. Combien de pasteurs bazo finga biso? Combien de pasteurs bazo finga biso? Ata monaka makoloti lelo ya lo barazana eloroni alataka bien te. Obi ngano kama basse église en mboka na ngai. Et puis lelo est-ce que mutu nyonso tambwa na mutuka? Mutu nyonso alataka est-ce que ça béni? Est-ce que bénédiction ça le faire aux anadjip? Bénédiction ça le faire que na poto même ba païen torlobani assemble la raté. Aibi nzambete, azo kiltiste, bazana bozu parfois que les kabiso ba chrétiens. Ils vont dire quoi? Un faux débat. D'autres que les latés, mais tout sengara, même yo sur le bac, où sont les 9 autres? N'était-il pas été guéri? La reconnaissance, et ça la bien. Et ça la rappelle bien. Ah, frère Max, merci beaucoup pour ce qu'a été ta contribution dans mon ministère. Et ça la rappelle moi bien. Ngano kama ke lo lendo et ton dit maka c'est pas na biso église et ça sonne. Papa Max Mbenga, si on a posé une question aussi cette émission et vous allez bien été. Réaction on a par rapport à Denis les prophètes. Il y a une nation Denis les Mikolo yo bande omi ba bien ba pasteur bande bazo mais pourquoi Denis les azo se comporter boy et donc koluka bezu comment azo finir sa église en kolo a commune sur azo de kana ba émission kolobela makama ba fali ba conseil a fali ko prophétiser que non fali ba wuti obimisa bon fali moto ali ba na héritier faire na sindi le ke simbite. Dernièrement, on a eu une émission le bilamba fali faire balata qui n'a hérité ya ba verchach yé par le bika ana on andaku donc liloba yankolo et autres assistés na ba émission il y a Denis ces derniers temps azolo beka makama ba musicien na milaka na moi 20 parce que pasteur akanga fona mila whisky na estomac docteur nyonso wana zolo ba on liboso ya caméra papa alobi ba miso ba hypocrite yo monya ondeni parce que nous ba paix na ba message belé concernant ba émission Mikolo Denis les Sazosa. Jean beaucoup le prophète Denis Lessé alinganga pe mingi dernièrement tokutane na consultation parce que tokendeki il m'a vu, j'ai aimé sa sympathie à mon égard et j'en suis fier mais sincèrement ils ont sonné ils ont mawa asoni ezamawa kasi makambo tozoloba awa yokanisi mutu lokola musicien ya ngambu wana ba musicien ngana tana sala mémoire na ngana sala mémoire na ngana nzembo ya Orgazi ya Fally Ipupa bato ba comme frère Max ayo sa mémoire na yesu nzembo ya Fally Ipupa na Orgazi ongana yaki na objectif na ngana ngana atteindre natalisaki immoralité ozaka na nzembo ya Fally Ipupa na ndenge ya par rapport à nzembo ya Orgazi. Lokola mwana na Nzambe, la Bible ne m'interdit pas. Un bon prédicateur d'ailleurs, il doit connaître tout ce qui se passe dans nzinga nae, l'entourage nae. Puisque pasteur, oh yebi mamoele kana mboka na yote, ote apendengenin. Yangoma Bible la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Mais lorsqu'un homme de Dieu na plateau télévision, il y a débat nae, masolo nae, artiste Badi Banga, yenda leki mamunambwa. Artiste à Tabakutuba, yenda leki artiste na bidia bidia. Ça c'est une honte. Et zola qui s'appelle appartenance na yena monde wana. Moi je ne vois pas un homme comme le pasteur Nsembe. Je ne vois pas un homme, pasteur Bazali, pasteur comme Sita Lemba. Je ne vois pas un homme comme le pasteur Justin Donatien Kamba. Bazali belé na kati ya mboka oyo. Na plateau télévision comme la porte-parole. Il y a des gens que je respecte. Au sala yangota. Vous comprenez là. Ils ont ça la mawa, ils ont ça la passe. Télévision et c'est un instrument d'évangélisation. Lorsqu'un homme de Dieu a la média, et c'est un athée. Mais on a besoin de bassesse, c'est la médiocrité. C'est une honte pour l'évangile. Ça n'a aucune musique, c'est la bassesse, c'est la médiocrité. Et c'est une honte pour l'évangile. Qui végétarien, le mativisme, tout ça lukanini. Ngana plateau télévision, n'a que le bilamba. Un homme de Dieu qui se respecte dans plateau TV, a que no bilamba. Un homme de Dieu qui se respecte dans plateau télévision, avant de artiste à l'école, un impacteur, ou un porte-parole na bango.
Vous apportez parole na bango. Ça c'est de n'importe quoi. Et c'est ça, genre, il y a une église à Congo lelo. Comment va politicien va rebongo la mitema? Comment va politicien va respecter biso? Tokiti trop bas. Tokiti trop bas, Tokiti trop bas. J'aime bien le prophète Denis Les. Mais depuis un certain temps, à propos d'un média, je me demande s'il a un conseiller en communication. Je me demande si réellement il a un conseiller en communication. Asani va sortie médiatique et belé raté. Et pourtant c'est un homme intelligent. Si vous m'avez vendu bien, Asabazo baton zamba bengi bangona tongo. Nanzela ya ndeko Denis Lesi, bato belé ba bongo mitema, bato belé ba vieux chonzamba benga na tongo. Biso to abetidia na ipen na département anglais. Tozola na bango à l'époque ba tekayam, tozola na bango na banda bantena. Nzamba benga na bolenge, nzamba benga za mwana muke. Mais depuis un certain moment, on comprend que la sortie médiatique, l'intervention, tantôt l'obéli Kabila et moi l'obéli Boye, vous comprenez que il veut quoi au juste? Il veut quoi au juste? Nga landa yenga mope na landa pasteur aux hôtel au kangata téléphone te boye. Nous suivons. Mambo lobitozo landa, mais au moins on s'est pelaté. Batala qu'on a peu on s'est pelaté. Mais sur ces années, ils ont un média. On a suivi ça dans les médias. On a suivi na eloko eleki na média sous na secréta. Mais ndé dans zoloba au silika. Batala kuna eba au silika. Kenemi mususu yango ba kisami siko. Ye pa kota akota wapi. Akoti pemba mona bloque bato ba seba linganga te. Na bloque bato bazoni ba bomanga, na konta bato ba linganga na kufa. Mais à tout le bureau lobaté, un homme de Dieu, papa, moi je connais des pasteurs dans Moko. Au moins on a bassesse wanate, au moins on a médiocrité wanate, au moins on a TV, bah les capés ming na TV ta. Que nous avons entendu prophète Gary, qu'on a les ambassadeurs pour Christ. Azar na télévision, qu'est-ce que nous Moussala, qu'est-ce que la Arche Alliance Massina. Na Petro Congo qui nous retale mais le pasteur Sembewana alekana TV mi alekana TV ndengenini mais qui nous retale à Moussala zo sala je dis bien à travers le monde il faut inviter bande komba koyema l'église ba yemi comme onzamba Israël Sembe pasteur alela toya dimanche on pasteur si bato bobonde la ponanga pourquoi ba célébrer nga pourquoi c'est ko kumisangai. Prophète Denis Les, s'il est tenté de me suivre, je l'aime bien. Mais depuis un certain moment, ma déclaration naïe, ma sortie médiatique naïe, ils ont ça la bienté, ils ont fini ça comme bon ensemble. Peut-être que tu as le courage à y bisaïté. Mais les gens nous appellent. Qu'est-ce qui ne va pas avec votre pasteur? Ma déclaration naïe, ils ont ni nos gistes. Nengana Lobangote, mais Nengana Lobangote, je sais qu'il m'aime, je sais qu'il me respecte. Mais puisque tu m'as posé la question, je pense que trop c'est trop. Bah pasteur va conseiller. Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose pour sauver l'église en colo, papa? Bah on suspendre rien. Papa, papa. Parti politique RSC c'est comme ça. Et c'est ça parti politique. Comment ça passe? Oui, et ça parti politique. Papa, et les églises des anga tate, église des anga maman. Moutoula yo suspendre na RSC parti politique. Na RSC parti politique, yo suspendre nan. Moutalala kalamuka comme bishop, Moutalala a comme ce qui archibishop, Moutalala a comme prophète des nations, au kuna prophète local, au prophète urbain, prophète communal. Yo suspendre nani. Église zanga tate zanga mama, olala ko lamuko beti borna yo. C'est ça le problème. Mais l'église éthique éthique pastorale, eza wapi. Babiso tokoni maboko ba sango. C'est vrai que ba sango baza pena ba bêtise na bango. Baza pena buzoba na bango. Mais ce qui se passe quand un prêtre parle à la télé, on met que Moutouz a enseigné, Moutouz a préparé. Mais l'église de pasteur Zoloba, autour de Oaza Yanké, Oaza Joe, Oaza Noko, Oaza Nani. Il parle comme un homme vulgaire. Comme un homme vulgaire. Est-ce que Ngana Teno Mama Bilamba? Bilamba Zanini. Au Koufi le loba conduit poli. Nous avons connu des Niarkos comme des grands sapeurs. Basango Kenda, papa, oui, ba grand sapeur. Akufa Kenda, Bilamba Nyon Satika et Tikala. Et Tikala. Nekrobeta tango pona lati sapato bien. Nekrobeta tango pona za mutu kacher. Bon bah païen. Voilà. Comment un pasteur peut dire ça que Ngapende Nazali Awa, Nazana Versace, Oya Kingandi, Obo. Bon, à Ozanango et après. Par rapport à l'évangile. Sunza Marope Sanga Bilamba et cher, gloire à Dieu. Et Lamba Nanga et même appelé bateau dans les seigneurs, Kolata Nanga, Beauté Nanga, Bozui Nanga, et Zaloko la moyenne évangélisation.
Mais ceux qui bozui nanga kolata nanga comme le kola ngana lata danger nalati montre à des millions ngana les grands pasteurs biso aussi tu vois dans millions de pasteurs c'est comme ça biso ba grand aussi ma biso ne to kangi kini ngana kangi kini mikolo biso nde comme j'étais une fois pasteur moi même ngana mutuka na abi s'il y a des grands pasteurs na ville à Kinshasa ngana za pa ba grand pasteur na yo ke kana sa mutu biso yeba mutanga zo ebisa na okele mana moi na muke na we mwana muke yoka pasteur langage na pa mi ba grand pasteur na mboko na biso yeba ki mutango zo bisongo lu babota na seke na mutema na tiolie na mutema mais je ne pouvais pas le lui dire puisque ainga ndima te yango mon église lo ba politicien ba respecter bisote ba pagan ba so respecter bisote ba pasteur to kuma kama bilamba to kuma kambo ba 16 to luka bukonzi na likolo to to Yesu Masia sunta ba pesinga bilambe belé eza mabete na kabola pe na ba bazangi c'est ça partage ton pain avec celui qui a faim na kabola ba bazangi bilambe me manga na orgueillité bilambe me manga te na ye misomboye non 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 ko ba na fallait ça mabete ko ba na faire to na ba tumuya mabete mais ba ba ko ba modèle na yo na be mission na yo l'obel évangile avoir des relations avec Fali c'est mon frère Asan de Konangesa mabete, Koebana Wera, Baba de Konabiso. Bango, tous ce sont nos frères, nos bien-aimés, nous les aimons, nous les respectons. Mais vous êtes dans une émission, na plateau moi télévision, yo comme beta masona bango, le quoi la Fali Azanango, ngape, est-ce que ça l'anine? Par rapport à l'évangile, les anines. Et par rapport à l'évangile, les anines. Seulement Fali Azaki Yosan, Nesalini. Au côté de ça c'est la bassesse. Ce bas tout nos examen. Le bas c'est la bassesse. C'est ce bon zoto, c'est la médiocrité. C'est ça ma réponse. Merci beaucoup Papa Max Mbenga. Merci Nabandonion Stoubalanda Ibiso Tokoti Anne Yasika. Tobeta Skoli Solo ya partage ton pain. Kata.
Landolo que batebele bazo ba déception basala bolamu ebele na ba structure na ba orphelinat mais bazo ba déception atinda biloko mona na kate mais na kanisete avec nous bazo la déçute bazo la déçute pas batté dans 5 mois autant planté orphelinat musa munene salemi bana bazo esengo et tolingi te bande ko ne bilobi ne vous laissez pas faire du bien beaucoup bana ko sa malam soutenir ministère oyo bosunga biso to somba lupango bosunga biso bana otozo bokola et lobi bakola bakoma pe bato moboti moko tabotaka mwana pona mwana kufa to po atika mwana ni na balabala bien des circonstances ya vie zo sala été papa kufi mama kufi net mwana moto zana tata kufi mama kufi akyo ne pas koko pa kufi et na kati ya lupango ya un monsieur alinga komisa ye mwasi na ye mwana 15 ans ko kima na la police bengi biso et pesi biso mwana wana ozomona et heureusement que moi nazu esika ya malama kovanda bosa kwa kina mabele moko mabénéfice de 15 ans vous imaginez eurosa makati na vie nae donc naika ko singa bande ko ete Dieu t'a béni pour les autres ko zitete ya ko yeba bozio nzamba pesa bomengo nzamba pesa pas seulement chez nous ceux qui voisins na ya gauche voisins à droite o maika za difficulté yeba ko pese et nzambe a ko zanga te na ko pambola c'est comme ça nous disons partage ton pain avec celui qui a faim et Dieu te bénira. Merci beaucoup, c'est la fin de notre émission. Merci Papa Marie d'être venu. Merci à Arnaud Kamanda avec ma caméra. Bonzambe na bonzambe Lola Ezo Futa. Simanon to ya Rolobake Nzama Boto kwa Iswa. C'est toi la prochaine. Bye.